mais merci pour la trouver madame Misu. Nazali soki na ki na clinique. Ba docteur ba goza la ta 10 na kalanga. Yango mama ozotambola koma ndenge nini. Tozomona biloko nyonso ya Misu eloko moko eza te. Tomona boyebika ba docteur ba lobaka. So na yo hôpital na ye papa. Papa lesi nini bazoloba na komona lisusu. Papa lobi zala na kondima. Bango bazande ba docteur bazanza mbete. Alléluia. Yo okomona. Papa yebisanga chaque fois on a prié faut on a imposé au maboko. Donc mais on va na ndako la binzela na aje on a kufa Misu. So na bani koloba yo ka bana ese mama yo pozo sem sanga na bi na zo sem zate na zo mona te. Non na kwa pona ndako le fona zana mona pembe. Comment on va na ndako no so kona zo akime fona na église. Na zaki fona za mutu aliposo na bana ko na église na fanzi. So ki sisi prière na zo assurance. So papa tia maboko o mwana na moni na ngai. Moko flou e lisusu. Menzabo na bolingo na ye na kinaka ba rendez-vous na clinique na kinaka rendez-vous suka docteur na yambanga mbala bosona mona na koti abani ne basala ngana bango ebisinga bi mama na ko melo lunette ndenge ba tension ba na ko mata attention et si les ongi normal mais o tanga ka kiso docteur na yambinga mako na bisinga docteur mbalo asokisa mutema na ngata donc docteur na yambinga na kimia alors que mal maman que c'est pénicilline depuis on a dit la ta manette na soma na la ta ka lisusu c'est comme